na terre. Église catholique et église toboité. Réveil aussi et église. Tant otozali Jésus tant ayaki ezaki tant où y a eu baptême. Yene mutamemeni biso grâce. Il faut te suivre oye asali to bimalibanda te. Yemoko lobi je suis pas venu pour abolir mais pour accomplir. Bible ezate pour na bato catholique, Bible ezate pour na ba musulman. Bango ba yela ki bino li Bible, bango nde ba yaki na livre Bible. Non, bango ba ki Bible te. Lelo aux questions opposées que bato catholique, biso ba pasteur, lelo to ba serviteur de Dieu, tozo ba baptême na catholique, non. Oui, très chers internautes, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Vous nous suivez à travers le monde, vous nous suivez partout dans le monde et vous tous qui sont aux États-Unis d'Amérique, Londres, Paris, France. Je dis grand merci de beaucoup soutenir Bisso na émission Que demande le peuple. Peuple azali bongo na posa ya nini bino moko boyebi eloko nini tolukaka surtout to umela na makambo oyo et kozongisa unité na biso ya ba peuple congolais na sima to umela na ba anti-valeurs sikoyo tolingi nde to kota na étape ya ba valeurs. Ce sont des valeurs qui construisent le pays, des valeurs qui fait que batuba kende liboso po lobi lobi ba koma pe lokola baninga na pesi les des gens mbote na sponsor numéro 1 ya émission Que demande le peuple au Bolandaka à travers nos chaînes partenaires sur internet. Na pesi mbote na Willycom depuis les États-Unis d'Amérique, na Maman Moseka depuis Londres. Pourquoi ma référence? Ma référence, je dis grand merci à toi. Grand merci Naba Diassa Diassa Nyonso, les Diassa Diassa de Paris, de Londres, d'Angleterre, de Finlande. Vraiment bienvenue na kati ya émission Nabino, beau s'abonner et belé. Masolo a bien ezali long lelo to yambi mwana mboka azali bongo mosali ya nzambe tokosolola mingi makambo etali polémique ezali na Kinshasa entre pasteur Marcelo azali bongo mukolo église la pension ezali bongo na 4e mori na église catholique église mère ya Congo, église mère ya monde entier tokosolola ndenge ya lobaki qui est Église catholique ezali bongo attente ya bayo bakokota li felo soit bao baozela bakota li felo mais tout ça pe na mosala nzambe awa akopesa pe point de vue na par rapport ya ajustement ya ndeko na biso selon biso na émission na biso que demande le peuple tolobaka que la RDC doit être construite par de valeurs pas non les anti-valeurs. Donc yo sozali bongo mosala nzambe au côté devant hôtel na yo TP batu babongo ma TP tolinga na po Congo pe tozana bolingo te ndeko mbote Mbote. Combo Prophète Gilardin Luanga. Ozali boyoki kombo na ye prophète bato bapesa ba révélation ndenge tout monde tango akala ba prophète pe bapesa ba révélation bonisango. Très bien par la grâce de Dieu ça va. Est-ce que oza au courant il y a pasteur Waza reconnu na Kinshasa selon matin na ya te qui a lobby église catholique ezali bongo tante ya litelo pe ya lobby ceux qui mutolinga pouvaient ango aya confirmer yango yo en tant que musala nzambe en tant que prophète première réaction na yo et vous allez par rapport ya matin ya ndeko oana. Merci beaucoup le monsieur Marcelo Tounas, il a dit l'église catholique c'est une appel pour aller ensemble de la kuna ezali nzela ya kokena lola te ezali liemo boye o ezali keno ezomema bato na enfer ezali liemo boye o ezomema bato na kata mabunga na kata ba pratique ebele. Alors toyoka lisusu mexe abe wana ake alobi keno église compassion aussi ezana mutu moko te akota na lola. Donc c'est que entre bango na bango guerre ekomi wana entre bango na bango problème ekomi wana tu vois.
Alors, nous sommes des chrétiens, nous sommes des serviteurs de Dieu. Tozawana te pona kozana ba critique. To pona kobwakela na kama banga omoni église kingana eza faux église. Eza faux église. Omoni religion na basambe na nzamba solo te non. Alors jugement solo esimba na boka nzambe moko. Jugement esimba me pas ba pasteur te. Jugement esimba me pas ba prophète te. Jugement esimba ni et pas ya ba sango to et pas ya ba musulman jamais. Mais le seul jugement est pas nzambe moko. En plus il y a lobby ne jugez pas. Selon Bible, selon la Bible, ne jugez pas. Alors, lorsque Toyoki Koto na église de réveil balobi, église catholique ezali chemin pour na komema batu na enfer. Et Toyoka lisusu abona lobi que non église la compassion eza aussi chemin komema batu na enfer. C'est une confusion totale. Église nini sikoyo o bazana nzambe ya solo. Ozomona. Alors tandis que la Bible dit que non, ne jugez pas. Ngana koki kolobate que non, batu ya kimbangiste bien batu ya ba musulman, baza faux religion. Ou bien réveil n'est toza vrai te. Ozomona. Alors Moutna Moutou a gardé foi nae, Moutna Moutou a gardé kondima nae, et l'autre est important, yomoko fomiye banzambe nin o yozo salela. La Bible dit ceci: si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, choisissez aujourd'hui. Donc Luka lelo nzambe oyo okosalela. Ezana ba tebele bazana banzambe na bango, ezana ba tebele bazo sela pe bazo gumba melabike konde to ebi ndeko fekodise la yemba. Les hommes allant dans des églises, ils s'agenouillent devant un morceau de bois. Ils se représentent comme la croix de Jésus. Mais il y rentre toujours des péchés. Tu vois, il rentre toujours des pécheurs. Mais le problème, c'est quoi? Nous, les chrétiens, Nazawana te pona ko juger serviteur de Dieu. Nazawana te pona ko prophète, c'est un faux prophète de Dieu. Ou bien pasteur, il est un faux pasteur. Non. Naza pona ko te yande batu parole de Dieu. Naza pona ko te sa batu chemin parce que la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est comme ça. Mais yo sa musali nzambe. Bible et Zoloba ne jugé pour. Oui, de retour na praton na biso, boyebi ki bozela kawana, bosutenaka biso, surtout batinyo so basabona, bosabonner ebele. Grand merci na Willy comme depuis les États-Unis d'Amérique avec toute la famille, Mama Aimé et la famille entière. Vraiment le loto yambi bon, tozana e bozo comprendre ndenge nini ako sosola, ako lakisa munene ya musa ya nzambe mais eloko osala moi pas ces ndenge polémique ekoti entre église de réveil o azali bongo kokamba ma par pasteur Marcelo na église catholique. Donc lelo bino ba passer ba église de réveil epele besoin baptême na kati église catholique. Pourquoi lelo bosala ba mangomba na bino beaucoup mieux contester que le babilo kwa bongwana ils ont mona qui de part et d'autre ils ont payé image bien te po balobaka dans la vie kozala il faut être reconnaissant. C'est l'église catholique de la Bible si je me trompe pas. Non, église catholique et même ma Bible était Bible est un livre mutakoma Bible wana c'est monsieur docteur Louis Segon. Louis Segon a docteur en théologie. Livre wana et Bible comment maki na français te. Bible zala ki na anglais te. Mais comment maki na hébreu, na grec. Donc traduire en onde na français na ba langue tout parce que mututu a se retrouver. Bible zate pour na bata catholique, Bible zate pour na ba musulman. Bango ba yela ki bino Bible, bango nde ba yaki na livre. Non, bango ba yaki Bible te. Lelo aux questions opposées que bato catholique biso ba pasteur lelo to ba serviteur de Dieu tozo ba baptême na catholique non yo kana bisolo moko omoni baptême ya catholique na baptême oyo lelo église de réveil zozwa c'est deux choses différentes. Des choses différentes ni yango sera baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils ont des choses ndengeni. Est-ce que to boyité ko baptisa est-ce que tozo baptême non pourquoi? Tozora baptême pourquoi? Baptême, il y a trois sortes de baptême. Baptême il y a l'eau, baptême il y a maille, baptême du Saint-Esprit, na baptême il y a feu. Aux Hollanda. Alors, il y a trois sortes de baptême.
biso to photo to suivre Jésus to parce que tout ça ba idole na ye il faut to landa oyo Jésus asalaki Jésus azaki baptême na basinte Jésus azaki baptême na mai wana makambo akala mai ona makambo akala toi on attend de la grâce Jésus qui n'attend malgré tout ça qui na to ça n'attend toi on attend de la grâce tant otozali Jésus tant ayaki ezaki tant où yazu baptême yende mutamemeni biso grâce il faut to suivre oye asali to bimalibanda te. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Donc, Jésus a qui kolungolate, mais a qui accomplir. Quoi accomplir mission au tatatinda qui na terre. Église catholique et église to boité. Réveil aussi et église. Et là aussi koyo to linginde te ba problème ezala entre pasteur kinga na lobaki boye et abbé kinga na lobaki boye wana déshabienté. Ezola kisake non. Mabe na moto, mabe balobaka na munoko na biso lingala to kosala ngo émission. Oui, mabena mutabandi bien sûr, mais ce qui mutusupa koko lobeloko sans le savoir pour batba monaka keno a lobaki ozomona. Alors, et loko nga koko ba pasteur Maxelo prochainement azongele loko bongote. Biso tout ça la émission to lobaka non, et ce que loko téléméliza au téléméli, to lobi vérité, mais problème ito des femmes ninga et comme shit tete comme sujet maro boyete ya lichoto ya kolobelaka ozomona ya lobby ya ko prouver yango bato bazo zela prouver yango ce qu'on prouver bien le problème était et approuver par rapport à l'écriture bien sûr et le problème était na contredire yete na malobanaye na contredire pe abewanate na contredire mutute mais tant que serviteur de Dieu la Bible dit besoin de chercher la paix avec tous à chercher la paix avec tous le faut luka kimia baza ba frère na biso baza ba sœur na biso tous biso tout surtout aussi la ka nzambe moko to croire na Christ to aussi la ka Dieu moko alors il est important de croire en Jésus-Christ. Surtout quoi en Jésus-Christ, qu'on croit seulement, mais il faut pratiquer aussi bah œuvre, ou pratiquer le susu, ou pratiquer bah signe au yokeno nzambe alingi. Soyez que au croit en Christ, mais vie na yo ezana vie moko ya stabilité, te vie moko ya basumu, vie moko ya ekobo, vie moko ya impudicité, ya ba mensonge, vie moko ya bienté, nzambe alinga. Tant ozo croit en Christ, c'est faut à la modèle exemplaire, ozo to sa oyo Bible et lobi. Pourquoi les loba passeurs bino basali nzambe bolingi ka baisse dans internet ni les ça là donc et comme mode de vie na bino te eza bezité selon bato muso balobi passer Marcelo asali aluka nde baisse pour église catholique ko tché contre mi pour yo moko yebi église catholique eza puissant. Ok, merci beaucoup. Oui, l'église catholique tout le monde puissant parce que dans le monde. Mais l'église na Yesuika na 4e. Son puissant par rapport à quoi? Puissant par rapport il y a ba assemblée. Oh, ils allaient partout dans le monde. En plus, dans le pays, tout le monde dans la commune, tout le monde dans le quartier, tout le monde dans la province, ils allaient belé. Alors, église de réveil, ils sont aussi partout dans le monde entier. Église à Marcelo, ils ont limité. Église à Marcelo, en communauté, on a la pension, la compassion, les catholique est un catholique église est un Marcelo na catholique est qui n'a pas idée asala na idée au créer catholique azali fondateur catholique azali so na ba archive alors ndemo pe Marcelo aza fondateur ya compassion mais a mukolo compassion te église ezala ya mais ça ya mabonza so ekoti azui asomi voiture ya bien akepoto au moins même bato baza na entourage na wana auto mona na ba église muntu asali bord na ye au moins même bato baza pembe na yana baza na même mode de vie te na ye yango tozolo baki bord na ye asala bord na ye la compassion asala bord na ye donc na kati ya bord na ye ndi abandi ko critiquer église catholique eza bongo na selon oyo bato bako kanisa na mitu na bango ya bongo te eloko mutu ezalaka te église eza ya nzambe nga lelo na dirige église naza visionnaire église mission prophétique Maranatha ezwami na commune ya Bandal na avenue Chilongo 6 alors dès que nous dirigeons l'église, on a dirigé. Au Solanda, l'église nanga. Dans le but que na sona l'église nanga par rapport à quoi tant que visionnaire, l'ange de l'église, au Zomona. Mais l'ingelo batte que non, l'église wana ezali église oya famille nanga to et comme ligablo nanga na zola kabambo. C'est pas bon on a bino ba église c'est pas bon on a bino la plupart les autres on a passé comme au lembazu mwana na atie wana. Omoni na contexte actuel to comme bengango ba bon ba église. Selon bah justement OEP bah passer bah ko la qui ça
nakati ya population. Alors, église ezala ya mutute, bref, pendant loba, église ezala ya nzambe, peuple de Dieu, ozolandanga, église ezala ya mutute, zani ya pasteur Marcelo, même abewana tosangwana, église catholique pese a été à défendre des paroles au balba qui est touché bango choqué bango ne a ko défendre. Alors église catholique et église de réveil aussi ne toyebi église de réveil ça corps du Christ et ça aussi église et ba musulman aussi ba na nzambe o ba c'est la l'essentiel ngana bi na croire kana Jésus Christ comme sauveur et Seigneur na kata vie na ngai. Oui, très chers internautes, vous nous suivez avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Clin d'œil na Roger Nabundes. Je sais que vous êtes chrétien, mon vieux Roger, clin d'œil à toi. Pour tous ceux qui s'émission Nabiso, message nini aux anango en tant que prophète, en tant que monsieur Lanzambe, pour tout comme Nasuka ya entretien Nabiso. Ah, c'est bon, gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, toi qui me suis maintenant. L'Éternel te bénit abondamment, abondamment encore. Et c'était le prophète Gilardin Luanga, le visionnaire de l'église et mission prophétique Maranatha. Et Zoami na commune à Bandal. Nzamba Pambola Bino. Et là, on a rebaka chercher la paix. Tout le Kakimia Namboka na biso Congo. Et pas Basala Nzambe. Naba politicien, naba autorité, naba militaire, naba tout na Kimia. Pour na mboka na biso ezamboko eza béni pays na biso eza pays eza béni. Lorsque Dieu a dit à Abraham, il a dit je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Donc okozala source à bénédiction. Donc Nzambe à Sala Congo sur sa bénédiction pour na bato belé pour na biso aussi ba congolais. Alors il faut tous à la vie de prière to kangamana Nzambe parce que Nzamba en a besoin à Sala makambo be na mboka na biso. Alors to soutenir ba konzamboka, to soutenir ba autorité, to soutenir ba tout makambo. Soutenir pe Fachi. Oui, il faut soutenir parce que la Bible est le Bible. Oyo Nzamba poni, ça n'a pas sa verset biblique oyo parce que c'est important. Très bien. Et c'est important pour notre autorité. Qui ont prié pour le chef de l'État, ils ont péché. Ils ont péché. Donc c'est que la Bible est un verset biblique qui est belé pour la nation. La Bible est le Bible. Dans Romains chapitre 13, le verset 1. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. C'est ça la Bible. Non, on a parlé de Mamboyi Baté, on lobela on et les autorités qui n'existaient ont été instituées de Dieu. On a des Bibles et la Bible dit encore en 1 Pierre chapitre 2 le verset 17. Honorez tout le monde, aimez le frère, craignez Dieu. Pour clôturer, honorez les rois. Qui est le roi? Mais c'est l'autorité morale. Chef de l'État. Lorsqu'on parle de l'autorité morale. Non, lorsqu'on parle de l'autorité morale, on a déjà ancien chef de l'État. Mais c'est lui. Et ça y est. Et ça, on a serviteur de Dieu. Est-ce qu'on a le pouvoir de la mouton jamais. Fachi. Oui, nous ne soutenons rien, nous soutenons qui est le sénateur en vie. Aux Hollandais, président Torana Mboka na biso biso da basala Nzambe. Naza pona mutute. Nous soutenons président Tokoya na ba prière parce que Nzambe a son nation na biso parce que ça nation est béni. Oui, bien ici là détournement bien il était ici là, bato ba bongo ma bongo na te. Te mo za musala Nzambe, bato wana ba buka ka kesa l'État. Ba ba pesi bino mabonza, ba pesi bino mbongo bokomi mabonza bondeli entre temps peuple a souffert. Et à ce sujet na biso lelote yango nazora dimia mutu nazora mbonga muibite oyo zolo bozolo tant que journaliste c'est investigation na yo olobi poser une question sala analyse na yo alors na mboka na biso s'il y a des faux serviteurs de Dieu, il y a aussi de vrais serviteurs de Dieu. S'il y a aussi des faux politiciens, ils sont des vrais politiciens. Ils ont bateau pour défendre la cause du pays, pour la nation, au Bazali. Ils vont défendre la vérité. Ils vont défendre pour la Kanya Kate, pour la Mbongote. Et tant que nous aussi, tant que nous avons défendre la cause de la nation, pour nous intérêt, pour nous poche. Jamais, jamais. C'est présenté pour Balanda, yo pespena numéro contact. Merci beaucoup pour Nabalanda surtout en Zambie. Numéro de téléphone est allé plus 243 85 19 86 plus 243 85 19 86. Et deuxième WhatsApp nanga na copé sa numéro nanga et pas journaliste il y a Maroc et ça WhatsApp musus on a ça là on a appelé na Maroc.
Non, ezali numéro parce que nazalaki kuna, eza numéro na ngai ya WhatsApp mususu moyena lungulango ezate parce que bato ebele bayebi yango, yango na moyena lungulango ezate. Merci bo tokomina suka na émission na biso qui demande le peuple. Merci na ba diasa nyonso hein. Paris, Londres, Bruxelles, Genève. Merci, na sponsor numéro 1 et à mission qui demande le peuple depuis les États-Unis d'Amérique. Je dis grand merci à toi, Willy, comme et ta famille. Grand merci, na maman Monseka depuis Londres. D'engue beaucoup soutenir biso na mouvement et jeunesse. Grand merci, na maman Monseka. Vraiment d'engue soutenir journaliste et soutenir mouvement. Grand merci, na ma référence, maman Lydie depuis Londres. Grand merci à toi. Grand merci, Nao Yazalaki Bongo. Liboso na biso Gigi Lisanga mwana muke na bangenge na ye ndenga réaliser émission vraiment topesi mbote na ba nyoso ba landaka biso na émission que demande le peuple bo s'abonner belé na suki sera ke tika ko yiba mbongo à l'état hein tika ko yiba mbongo à l'état soki yo mutu za na habitude ya kobuka kozwa kanyaka l'état ko kende ko sala nango ba sentiment na yo tika yango sala musala po tonga ekolo polo bikuna bana na yo na bakoko na ya ba vivre bien soki nzamba zongi te ngai na bino toujours ensemble merci.